Au moninga na moment na komi na benemi ebele. Oh plaisir na bango pe ba calcul na bango eza bakundanga vivant. Po munoko Tshisekedi et lobaka suste. Aloba makambu ya oui à la bonne gouvernance, non à la corruption. Oyoki masolo ya 15 millions. Na loba makambu ke boromona batu misusu na mboko yo na mafuta mbongo ya peuple na maboko. Boyo kateke baotanga bakomba batu misusu na makambu mbongo ya leta. Nana fati totambola na oba bengi lini moko ya le père. Ata mo yazala na cité de l'Oyanga na zala bakota changu. Toza na même donc toza lié na eloko moko po toza bato école moko. Mbutunga na lobaka yango nde ezo salama. Yango nde bato bakomo benga nga Tshisekedi ya Nouveau Testament. Na lobaka eboko mona kala mingi te. Bato misusu maboko na bango ekozala na mafuta mbongo ya leta. Tosi tosali une année, lisolo ya 15 millions. Ça c'est l'ABT. Tozo lingato memango. Na cadre qui est quand même makambo ezalabu. Mokonzi mboka utai koloba. Na maloba lobaki oyo tutenga na motema eza parti oyo Fatia lobi. Travailler avec les moyens à notre disposition. IDPS viva. Ne pas croiser les bras en spectateur passif. Parce que lorsqu'on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les conditions. Pour changer ma Kamuna Congo et Sengite Tozwao babi 100 milliards. Mais il y a Moukio et Zali. Soto saleli yango bien. Et couper sa paix lengi. Bobete yana mokonzambo kamaboko. Les changements que vous souhaitez ne sera possible que si chacun de nous, tous, Congolaises et Congolais, adoptons la même attitude responsables face aux problèmes et défis qui sont les nôtres. Changement au biso tozolinga ekoya soki yonanga tozana makanisi moko poto luka kopesa o babengi solution na oyo eza pauvreté nde bauti koloba. Les vrais changements commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner les changements partout où nous sommes. Il faut que la kisage tolingi changement bisika nyonso tozali. Pour que le pays évolue, aussi petit soit l'impact des actions que vous posez, prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. Atali kambo lingi ko sala ya mukie wana bisika yo zali yeba ete likambo wana ezomema changement na mboka na yango nde. C'est pour cela wana ngasko na bakisi. C'est pour cela nous l'ABT, nous venons de lancer la Banque du Progrès Social, en sigle BPS. Banque du Progrès Social. Et la banque Oyo, Yoko Chaya yo contribution, nga na ko Chaya nga contribution, poto sangisa to sunga muto azana besoin, il y a quelque chose.
na lansaki appel pour na ba maman veuve na obenga maman Denise atelema na bengi pe maman oyo akambaka ba maman veuve aleka liboso maman Denise ya otelema maman lekabo na appel oyo na lansaki etushaki mitema ya bato ebandi deya kotushe mitema ya bato na yango première action ya banque du progrès social nalobaki ke tokopesa 150 mais awa na maboko nazwani na $300 c'est que tozobimisa nanu 3 mamans mais 3 mamans wana tokosenga po lisolo ya fati lutte contre la pauvreté eyokana bazala nanu ya bacommune misatu commune moko kaka te $300 yango oyo napesi na mokambi ya bamama ya abete. Lem seza ba papier pamba fongwe. Maboko pona binomo. Merci maman, beaucoup de tita. Maman Denise na ba maman bakoye bandenge nini ba maman o bakopesa po ba esunga batu misusu bato batindi babona tanga kombo na ba. Mena suka bo sambela bango po nzamba monaka ata mutu na molili place azali. So eza bobo beti mabo ba mama zetu. Ezongiseli mbongo wana soko zwi yango premier mois okozongisa $25. Deuxième mois opesi $50. Troisième mois opesi $50. Totie premier mois $25, yo zwi $100 ozongisa neti $120. Totie $25 wana pour premier mois mutu azalaka nanu azolinga maîtriser commerce. Eza boye te ozongisi mbongo wana po topesa mutu mususu. Mutu oyo bakopesa bakoenregistre ye carte de lecteur na ye bayebi bisika azalaka. Toza na état de droit. Soko lieli yango ngombe olio sala activité état de droit ekolanda yo. Eza boye te. Ya boye nanu ezala te. Eza o babengi socialisme pragmatique oyo ABT ezoprone. Président Lobi les vrais changements commencent par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner les changements partout où nous sommes. Pour que le pays évolue, petit soit l'impact, ezala ya muke. Et sengeli bosala ya. C'est le début du commencement. Na konti ya babengi devise na biso ya charité. To lancela ki moko na kati na biso oyo aza na motungisi. Komba musala eza te, mais azolinga a remplir o babengi devoir ya nzambe ya kobala.
combattant Blaise yepe batindeli ye mwa ebandeli ya kosomba dot aotelema ye na mwasi ne baleki liboso nalinga nde na remettre wana maboko ya mwasi fiancé abete viva nga mona ona bala te abete viva Bonjour madame. Nabengaki aya na mwasi ne nazopesa yango epa mwasi na ye mais nazolancer sous appel solidarisme Tshisekedi alobaki biso na abete siko tolinga tobandama kotiango en application esenga bateni ye mpe jour yango esengi te jour ya mariage alatelamba ya Tshisekedi esenga mpe baveste bato basi babengaki opesanga tai na ona otindela bango mama osimbi oyo merci bokiti suite komona Banque du progrès social. Tobandi boye topesi. Mais comité moya gestion et la mise en place pour na koyeba pour na zolinga na politique baloba. Soko lingo kende musika na mambo politique lingo zala musika na mambo mbongo. C'est-à-dire tokotia comité moko oyo balobi po babanda ko gérer banque wana po zwa pe un jour yo pe ozwa ezaka ba mama veut te ba jeune pe ba na besoin basalo ba bengi ba activité informelle et sengeli o contribuer cotisation na biso na mois na banque wana eza $5. Opesi 2000 opesi 2000 opesi 1500 ekoki $5 bakomi yo bapesi yo quittance tolongola makambo oyo soki mutu akufeli kaye oyebi ke toza na matanga te yo pesaka po mututu même nga na kokufela mukolo okufela ezala automatique liwa pe bakima yango te na abete pe tokosala babengi pompe funèbre elobi te ke tobenda liwa na abete mais ezaka ke totekaka bacercueil moponga pe na okufaka Tshisekedi ku grand prêtre na kibasa bakufa ebongo biso yezu kutu akufa na c'est quoi makanisi wana tozoya nango ya lutte contre la pauvreté parce que soki tolobi ke na premier mandat topesa ba combattant nyonso misala tokosi mais il faut tosala o babengi ba mécanisme ya ko soutenir président ba biloba loba boloba ke mbongo euti pa Katumbi bomesa ko akizenga bolobe uti kingakati mbongo euti pa batu oyo bayoka maloba Tshisekedi pe ba na confiance na ngaki na kosala po boko ya ko benga ba journaliste bo sa be mission boloba biloba loba yango nde na lobi c'est bien bon to l'obéta de droit mais un morceau est pour le état de droit azana banzala na e ayoko bien te
wana alaki pour la banque du progrès social. C'est-à-dire, soko pesaka no mbongo na banque du progrès social te, ato kufeli mwasi to mama, etali biso te. To se soutenir na système oyo ala na Tanzanie, babenga yango ujamaa, c'est-à-dire collectivité. Na osengana mama Denise na ba mama wana eza debi to fongoli ga makambu bogotikala ekosalama na kimia mama mwa alimete soki mama mwa commune so aza poso bozwi ba commune ya ndenge ndenge ekosala ke mwa lisolo ke ebetama bato ebele ba ko soutenir président. Tolansaki eloko babengi marche contre makambo ezosama en Afrique du Sud. Makambo ezoyokisa Mandela soni. Marche yango boyokaki ndenge hôtel de ville etelemelaki yango. Mais bato bazomona abete eza muke. Bato bakotaki na abete kolelo ngape par hasard. Ambassade de France informant au babengi ba français nyonso bazawa na RDC que activité mogo contre makambo Afrique du Sud eza na date le 6 et kobanda na gare centrale ekosuka na o babengi ambassade ya Afrique du Sud bobimate eza ABT eza déjà eloko ya makasi ABT viva! Viva! Soki bomoni ambassade de France ezosala communiqué, c'est que boza na puissance. Mais des fois bozo miyeba te. Communiqué d'alerte ya ambassade de France. Na yango lokola biso tozwa ba idéologie na mausolée en scellé. Tosolana Tshisekedi na Butu, les pères. Semaine prochaine, nous organisons une messe d'action de grâce pour la bande de Konabiso en Afrique du Sud, où la commune insécurité. Messe en et que ça la Notre-Dame ya Lingwala. Penakata mesango tokotika pe bandeko na biso ya este ya babeni oyo pe baza na babengi makambu ya pasi ya minduki na ya bamaimai. Semaine prochaine lettre ezokomama déjà. Nako répéter contribution ba coordonnateur communal bazawa, vous devez mettre eloko yango à musique. Contribution à $5 na mwa mobimba. Na mwa mobimba mutu ata sala ata kozanga $5. Kaye kozala wana yo yo bwaki 1500 obwaki. Soke koki $5 ba pesi orisi. Pona moi. Ato kufelite lobi okufela kaka. Ato belite lobi okobela kaka. Ezape na ba bengi philosophie, prenez-vous en charge. Toza libanda masolote. IDPS viva. Nakopesa conseil moko. Ceux qui vous en association, muto ya kambaka association, azan zambete. Azape na o babengi ba faiblesse na ye. Mais kolingaka ateke soko za na kati association, omonaka ke yonde il faut kambango. Po okorosa sacrifice mususu te. Ezana batu misusu. Soka simbi ata mbongo kaya ya boye ya muke. Makanise komi ebele. Biso tozomona avenir.
tolinga tozala association moko pas comme les autres. Tolinga tozala association moko boye oyo bando kende kozwa mbongo ya fati po bakende kovanda na bar te. Na ba acte boye mbongo eza ya fati te. Je tiens à le signaler. Eza nde ya batisekediste. Na ba acte boye même ye mo fati ceux qui vraiment peut-être abanda ko kabate et ko toucher na mutema. Ako fongoela pe abetango mutema. Yango nde rencontre na biso na président tokotisaki lettre. Lettre tokotisaki depuis le 9. Tozozela ba répondre biso. Pona kosilisa nazo lancer message fort. Na remercier nanu mutu oyo atindela inga message o asalaka na service de renseignement ya ancien président Kabila. Nzamba pambola opposant à bolingo ya Congo. Mais bino bozo kanisa ke dimanche oyo samedi na dimanche ke bogoya ko sala nga mabe ifo na longwa Congo. Na koyebisa bino na kotikalaka jamais kozala o babengi exilé politique. Nazana ba message na bino nyonso. Nasina tindele en mokonzi ya mboka. Nazozela bino samedi na dimanche boya bobomanga. Na plan na bino bozo sala na Burundi. Nazozela. Président Zoya na Bruxelles. Message oyo IDPS viva. Boyamba ebo tandela ye maputa ekoya mwana nzambe banani bakoyamba e. Ba vrai combattant boyebi bato bakoya kosala désordre o bazo planifier en complicité na leader ya réseaux sociaux ngwanda o bambi libanga po ba pesio mbongo pa ba ennemi ya démocratie to identifier yo to ko bukanda kunabi makambo etali fatite toze Sala Manyanga. So kendo yambete kende kayu. Mais boko mona plein ko salam. Kende bamba libanga totalo ko vanda na masina to na bumbu. Opération toye bindako. Eza boyete. To telemi to embi ma partie. Pour la démocratie.
répondant à la question, ABTZ chambre mon akacha IDPS, tous association, rôle y a association selon babeni ba social-démocrate, na formation tous doit et pas ba suédois, les athées quoi qu'on soit bon on a parti, les andés quoi qu'on soutenir parti. C'est ça rôle y a association, batouba qui n'a la confusion. Bah ça l'association pour ba qui va bien da Fatimbo, c'est la confusion. Biso ABT, oh tout sali, pour ça la partie politique. D'abord, nous avons un IDPS comme un poisson dans l'eau. Tout ça, tout simplement, au babengaka socialisme pragmatique. Qui socialisme, et qu'on a un slogan. Nous avons lancé appel na batunion, so botiki ya bato diaspora te. Bato mbongo pe bazar na Congo. Oh, bamoni déjà le débit oyo. Ils ont déjà geste moro, un jeune, oh, yako kindepe na bambiance. Asali acte mongwe bakoka ko soutenir biso tokoye bandenge nini na maele ya moko na moko toko structurer lo kwango poto banda ko lité na ba bengi pauvreté na condamné yango bayokisi Mandela Soni babomi o ba bengi esprit panafricaniste donc na condamné yango babosani ke lobby Mobutu alobela ba on a tribune na Nations Unies babosani ki bande ko ya kozwa ba soin awa donc ils a acte moko mutu mota sepeli nango mais na yango tolobi ke na semaine ezoya to salisa o babengi messe d'action de grâce pour na kotika bande ko na biso o bakutani na ba choc wana Afrique du Sud pe kotika bae bazali na niveau ya nini ya ba est ya pays na maboko ya Nzambe ekozala na Notre-Dame ya lingwa. Marche d'autorité ya ville baloba qui suite na ba oyo ba pillage oyo salama na niveau Lubumbashi suite pe na investiture ya gouvernement ba komela nga balobi ke ozana ndingisa ya sala marche te ke nyonso oyo ko salama ya pillage kozana na mutu na omoni nga na moment oyo na komi na benemi ebele oyo plaisir na bango pe ba calcul na bango eza bakundanga vivant pour monoko Tshisekedi et le barasuste. Bon, na kendai komona ba autorité ya ville na faire voir bango ke na tuni bango ba raison wana boye na faire voir bango ke marche na biso ya laki légitime. Mais pourquoi bo pekisi yango bango ba pesa ki ba raison sécuritaire. Gouvernement ba si ba investir yango deux fois te. Na yango to bandi na ba bengi messe et l'avenir européen sabiso quand on est dans le bâtiment c'est qu'il y a une inspiration to koyeba dans quelques jours qu'est-ce qu'on va faire baso nyo so tisere dans dans ça dans zambongo pa dans ça la terre dans zambongo ka pa ba congolais oyo ba banda ko sepela en action na gouvernement za mabe na nini na lobaka makambo moni olobaki ke to tuna question mo comme na ba question ebele na lobaka makambo ya oui à la bonne gouvernance non à la corruption oyoki masolo ya 15 millions te na lobai makambu ke bomona batu misusu na mboko yo na mafuta mbongo ya peuple na maboko boyo kateke ba otanga bakomba batu misusu na mbongo ya leta na lobby ke marche contre la xénophobie. Est-ce que le président Kenda est réunion en Afrique d'ici à Kenda Gita nana fati to tambola na ba bengi lini moko ya le père ata mo yazala na cité de Loyanga na zala bakota changu toza na même donc toza lié na eloko moko po toza bato école moko makambu tunga na lobaka yango nde ezo salama yango nde bato bakomo benga nga Tshisekedi ya Nouveau Testament na lobaka eboko mona kala mingi te bato misusu maboko na bango ekozala na mafuta mbongo ya leta tosi tosali une année lisolo 15 millions okoloba bazokosela yo tika nde bakata likambo epa bao baza bainspecteur ya makambo wana justice eza to bandoleka o banda kose justifier ozo comprendre ndape nalobi bakata na likambo yango biso tu tozotalela na yo pe biso tu tozotalela toyaka po toyiba te fati alobi ke toye po to servir peuple et non se servir natondi bino botondi merci